et c'est Baba Soé, il y a un Nzela na ndengona ya kolobaka makambu, il y a côté qui du peuple. Il y a comme député. Il y a azali parmi bateau balobaki Aza Mayele. Mais Mayele n'a rien de web. Mayele comme gars il a critiqué bateau négativement, non? Avec son niveau, je pense faut bon ça na ba frère na pour ngana kolanda ko. Pour avec ndé botoni si ya toni sa yemo. Non, c'est de force na. Non, c'est comme ba comédie. Comme le sommet dans ça ça. Donc le gros enjeu c'était à son niveau. Biso de Zelagi à lobby on a côté na film na pas du peuple. Film beta nani? Est-ce que beta est monté? Je pense peut-être Nzela zo kende, yemo ga Nzela zo kende. Mais vraiment à ça qui m'a bébé miko les gars kuna. Soit zo konya na ngosusu yemo ta kolata mabe. Ngaza na ba respect be na ye, atika kombo wenge. Mais soit ba congolais même à l'étranger, congolais mo ga lobby benage. Non non non, mbule ko beta, mais atalaki même pas que dans na elanga. Alors mbule ko beta mbule betité. Nathalie Mosala Nzambe moko soi-disant Mosala Nzambe hier avec sa prophète abi makile ko tanga mingi na stade des martyrs et nga prière na ngana ba Nzambe ngabi bon esika yo sangisi batu makile so etanga Nzambe confondre mutu wana et lelo Nzambe confondre prophète wana pa yazali na église na ye il faut déjà bandimi ba balobake ozomo mamboka na biso na makila et sopana o Nzambe lingi pour aller contre pour rien na mona même ba député ba legi na télévision c'est pas les moments il y a député avec qui n'est pas du peuple il y a député ba China ministre na mboka il y a député na kata mboka o asala batu nini côté culture député wana legi na télévision plusieurs fois na RTNC na chaîne mère na biso à Congo pour la boycotter. Pour le monde même docteur Moukouna le voilà coronavirus zongi. Même biso na retard le autre côté stade Kamanyo la lelo na retard pour coronavirus zongi dans temps wenge zo beta. Tant ba meeting ça na ba stade coronavirus agi. Tant wenge zo na ho ni nezo ya. Donc docteur Moukouna nzamba limbisa ye musala strategiste mais na tant ka ya wenge coronavirus zongi. Faites comme moi. Je viens de trouver une solution pour ma famille. Mon oncle à Brazzaville, ma mère à Kinshasa. Na tindeli bango mbongo na tap send. Netika kozo tinda SMS, me tindi mbongo. En plus, transfert d'argent sans frais. Netika na quoi rouge. Faites comme moi, vous téléchargez l'application na bino ya tap send. Kaka na téléphone na yo. Otindi esika ozali yepe azui esika azali pona numéro oyo ezali na M-Pesa RTL Money to Orange Money pona Kinshasa MTN Money to RTL Money pona Brazzaville tap send na beti na send mbongo yamba mbongo ata na minuit tap send mbongo elongo na poche ekoti na chombo. Tap send. You send me, send you. Venez découvrir Lens by BBL, des lentilles de qualité supérieure hydrocore valables 1 an. Possibilité d'envoi à l'international. Sublimez votre regard avec Lens by BBL. Rendez-vous sur Instagram et Facebook sur le compte @lensbybbl_in. Nous sommes disponibles sur WhatsApp au plus 33 7 56 93 93 24 pour le service en France et au plus 243 810 608 515 pour le service au Congo. Pour l'achat et la réservation de vos futures lentilles. Enfin, avec le projet Congo Mokili Mavros, bayeli biso gratuité à santé. Bazali kotonga ba centre de santé na ba quartier inhospitalier ya ville ya Kinshasa. Nyonso ekozala ya ofele. Misala ebandi déjà na Kindele pe na Maluku. Yope sala lokola baninga na 10 euros, 100 euros, 1000 euros na yo. Contribuer pour na kosunga bandeko na Kinshasa. Tala na se ya vidéo na description okomona lien ya cagnotte. Cliquez lien ya cagnotte et kofungolela o page oyo. Cliquez na je contribue. Otie montant au kokoka. Aucun mode ya paiement, soit PayPal, to compte bancaire. Congo Mokili avec le projet Mavros, bayeli biso
gratuité à santé. Voilà. Je pense que vous venez de suivre Fally Ipupa qui a annoncé qu'il sera pour le 29 juin au Stade des Martyrs après Wenge Musica. Et je vous rappelle que nous vivons l'époque du roi du lion du barreau. Lui, c'est quand il faut se méfier de son sourire. Une fois manqué du respect, vous aurez ses griffes. Lui, il s'appelle le lion du barreau, Maître Pouloussi Ekaig. Il est en train de nous suivre avec toute son équipe. Là, j'ai dit merci à Maître Dodondondo, merci à Maître Michel Bakajika, merci à Maître Benjamin Jolie Ingange et sans oublier Maître Dadou Boto. Jean-Paul Passi Mazoa Tekeumbu. Alors, c'est cette note que nous allons recevoir notre invité, comme on l'avait annoncé depuis le début de la semaine, qui sera avec nous. Lui, c'est Koumou Manda Chante Mapata. Je pense qu'il est avec nous. Bon dimanche, Koumou. Ouais, bon dimanche, mon frère. Plaisir à tous au monde après concert à Wenge. Enfin, on va retrouver aussi qu'on va essayer de parler sur beaucoup de sujets. Mais ce qui est vrai que Manda Chante toujours égal à lui-même. Qu'est-ce qui fait égal à lui-même, d'abord bonjour à Vandegonos Pazota Labiso. Bonjour à la direction générale, il y a Congo Web, il y a quand même chaîne où et ça la promotion d'artistes belé entre autres on a à travers Nangolo Maurice Bandego Belé Bamandeke on est pendé comme Zawana et puis la salle Batunyo Frédéric Kipimbo à ta plateau nayo et voilà mais égal à lui même ngolo baki nzamba sala moto na moto ndenge na e faut ngana za na modèle nanga nzamba koksi moto tena moto question sur notre nom d'abord Manda Chante soit bien expliquer Wenge on me ko définir sur Wenge définition pour ça Wenge zani. Définition à Wenge ezali lingomba oyo bandeko basalaki oyo telelo za na génération msezo bimate donc lingomba Wenge ezali lingomba ya bénédiction et ba dirigeant nango oyo ba dirigeant ki bandimaki sacrifice ya diriger yango et baza vivant nzamba bateli bango avec ses amis et voilà moi je pense que définition est simple kolobake ezali lingomba société monene oyo salamaki depuis 1981 selon l'histoire de Balobaga et puis voilà ngana yaki lokola mutoye ko kota na kata société ningi tozana ba Sonas ningi tozana ba Jefrem ningi tozana ba Congo Web ngana zaki lokola passagère na kata orchestre on a salaki ba prévenant voilà mais est-ce que tu as dit depuis création Wenge tu ne kumboy et s'il faut rappeler Manda Chante et l'onino oyo azana un souvenir après 25 ans de disparition il y a séparation à Wenge. Et aujourd'hui, vous vous êtes retrouvés ensemble. D'abord, quelle a été la première émotion au Zaki Nango tant que vous vous retrouvés ensemble? La première émotion au Zaki Nango et Bosso Zaki, il y a comme on a Mouto de Benga Madou Djabi avec Maison Aye Mansa Production. Émotion Nango Zaki Nango Tango, na mona ki pena ki a simbi bâton andimi ko sangisa ba état d'esprit nyoso. Na seti na likolo ou likolo tina se et émotion na liboso ya yango wana et na ngi ba doute belé parce que à chaque fois ba makambo de sala maka ya koloba ki ba obetsa Wenge ba konzi ba yaki même ba producteur ba mona na même ba sponsoriser mboka awa na ba musicien presque ba sala ki ba fort sangisa Wenge mais marché gité alors maison Massa avec monsieur Amadou Djabi ba ozaki et puis nga obe ngo récit total parce que normalement na kati ya mboka na biso Congo lelo soki eloko moni nge sala ya malamu congolais kaka moto akoki koboyikote yango oyeki ba congolais même à l'étranger congolais moko alobi penake non mbula ekobeta mais atalaki même pas ke toza na elanga alobi mbula ekobeta mbula ebeti te natali mosala ya nzambe moko soi-disant mosala ya nzambe ye abeki aza prophète abi makili ekotanga mingi na stade de martyr et nga prière na nga naoba na nzambe nga abi boni esika yo osangisi bato makila so etanga nzambe confondre moto wana et lelo nzambe confondre prophète wana pa yazali na église na ye il faut déjà bandimi balobake ozomema mboka na biso na makila esopana oyo nzambe alingi te et puis bandeko mosusu bazalaki contre pour rien namonaki même badéputé baleki na télévision c'est pas les moments ye député azoki ne pas du peuple ye député batya ye na ministre na mboka ye député na kati ya mboka oyo asalela bato nini kota culture député wana aleki na télévision plusieurs fois na RTNC na chaîne mère na biso ya Congo mpona koboyikote mais nzambe aconfondre bato ebele na nzela ya Wenge mpo nzela ya Wenge eyaki kolobaki no voilà bato basangani
esika bato bazaka toujours na bomoko esika bénédiction ezali makasi esika ndako oyo ezali na lisanga esika ndako ezali na kosangana bénédiction ezaka toujours makasi na kamoki bato wana nyonso bazolo bawana na kanseki baza na spiritualité ya niveau ou baza na bonzambe mais ezalaki te lelo quand même récite ya total wenge ebeti le 30 juin na journée indépendance oyo ezalaki journée ya enterrement ya héros national na biso Emery Patrice Emery Lumumba oyo nga naza na kati pa ya famille naza bon tobe yango marche longue mais naza na kati ya libota famille et ezalaki événement moko le 30 juin ya enterrement ya héros national na biso et puis wenge ebetaki après enterrement parce que bato balobi comment bosangisi événement ya monene ndenge wana ya héros national na biso na événement ya wenge or mokonzi ya mboka apesaki 3 jours il y a 3 jours, il y a des nationales. Et après enterrement, Wenge Ndeye Sala bon et clôturé. Pourquoi? Donc, Mokonzambo Ganabiso, merci. Président Fachi Beton, merci beaucoup. Et merci Nabande Gognos, félicitations sincères devant Nzambe dimanche à l'élo. Vraiment, Nzamba Zana, Mogo na Mogo ya Wenge, Oya Ndimaki, Oya Sangana, et Sika Mogo na Libota ya Wenge. Alors, on va parler sur cette histoire de Wenge, mais j'aimerais que tout à l'heure, imagine Wenge à Kala. Dans la question, on retourne à mais tout en image à Wenge Akala, on va comprendre la source au question du milieu. On va prendre d'abord cet élément avec l'ancien ossature Yawenge, puis on va revenir. Cela va faire plaisir à tous ceux qui aiment cette émission. Merci au docteur Vital Kameri qui est en train de nous suivre avec sa femme. On va prendre d'abord cet élément et puis on va revenir. Voilà, alors nous revenons sur ce plateau. On va parler par rapport à Malobo Yoto, Sikoya, Bana Wenge Musica, Bana Nzambe, tout ça. Alors, comment tant que vous avez qu'il faut annuler le concert personnellement. Vous avez ma canisine. Non, nous avons tout de suite que Bayonio soit le bagin n'engora bazana pour ça Congo qui est musicaté. Congo, ils ont réuni ma casse et Congo ini. Les autres monde quand même partir miner le rôle à Congo ini et Sam Namboka Congo ini avec son éminence maître Kazi, avec vice-président na bango Patoumo Zapatero. Bayonio soit boycotté qui concert les alaté pour na biso bazali ba congolais ou balingi Congo qui est musicaté. Voilà. Vraiment ba olimi sanga pour na kena bango vite pour na relaxer bango que bayaki ko loba eloko obo boya eloko o bayeba ki sens té. Ba ko boya eloko bayeba ki sens té parce que pour l'anglais mon colonel que vraiment bandeko ba soli nyonso na poto et puis ba yena Kinshasa na biso ba Kinshasa ba soli na biso na mona que Congo ils ont changé déjà parce que Congo ce que tali mboka na biso Congo lelo tali pena boyoka nezalité na ba département belé yebisanga lelo département lokola ba église na biso lelo ba comment la ba conflit ozo boka mbogela est-ce que nzamba za place wana asati tala na département ya sport lelo match toujours gagné té ba miss ba joueur ba zo ba jeep ba mbongo mais to gagner kaka te tala na ngambu ya ba politicien lelo ngana gansaki opposition ezali soki quand même pouvoir de ça lelo ba bien opposition go beta bravo opposition lelo pouvoir de ça la malamu ba beta bravo si donc division za kaka ningo na ningo permanent d'ailleurs or wenge ezali sika oyo to tango lelo église moko ya malamu na milieu village parce que wenge endimi ko yako sangana na ba dirigeant nango na batu nyonso bagina kata wenge tout na kati oui ba psa yali ya moko mi bali misatu mais so otali bien 90% ezali na kati ya ben ya ba congolais ba auto séparé le 30 juin. Alors moi je pense que même Mokonzambo kapaya azali azana esenga au monde que asangisi parce que les producteurs azali mansa oui mais Mokonzambo kasoka bête qui c'était que ba beta ka beta ne to ngona ka poto mon même docteur mo na ko ba geno voilà coronavirus ezongi ndé moi même biso na retard le to côté stade Kamanyola lelo na retard pour coronavirus ezongi kaka tango wenge zo beta tango ba meeting esami na ba stade coronavirus agi tango wenge zo na o nini zo ya donc docteur Mukwenge nzamba limbisa ye musala salagi juste mais na tango kaka ya wenge coronavirus ezongi et le sambo de faire qui mutuazo coronavirus Mouyembe docteur Mouyembe donc mutazo coronavirus le sambo et puis bon docteur pas ezali yo mo moni donc retard au côté biso na kata stade Kamanyola parce que fallait pas le contrôler depuis où il est Batounsou a outa pongabi ti stade Batounsou a outi kimponza ti comme des martyrs donc il y a facilité mais lelo ko ça batinde gonyo soké et sika bon moko ezali na monde entier boy baké et ali sika créateur ya mokili azalaka. Alors comment manda chante je pense que
Nalingaki to mekapé ko solo là historique. Qu'est-ce qui a fait que Beau s'est retrouvé historique wana? Il y a que préparation, Kobongama. Comment ça a été préparé? Comment ça a été orienté? Qui étaient les stratèges? Il y a concert wana, il y a spectacle wana. Nanangalo adopté sa orientation nandengi bono sala dans l'ensemble. C'est dans l'ensemble, mais balé misa to bayali, mais au de autant à combo parce que ça ba stratégie moko politique. Il y a une kati ya idée chariot. Il y a nini mais au moni ngeti ngana wolobake. Ezali kaka producteur mutali na ba stratégie na ebele. Parce que producteur tant ba oyi ke balexi na ba moko a bazaka na Congo te, balexi bango balobake non, musique ezati parce que est tout ça na ba. Tout ça na problème. Alors ba tuni ba maman na ba bi donc siko ba église katana, musala peza ka souté, ba maman ba kenda razando souté, hôpital les a souté. Oh ezala kate pour la musique a wenge. Tu veux découvrir que ba maman na ba tinaki bango, 2 ou 3 musiciens ba tinaki bango ba pesi bango quelque chose ba sala. Et producteur Amadou Djabi Ake maintenant ce que azu ma maman nyonso ya ba soldat oui ba maman nyonso baze be na kata Congo mais ndambu ya ba maman ya soldat akamati enveloppe ndamba pesi bango abi ndeko to aller wa tozo bunda pona journal de 30 auto robeta to longola li sous 40%. Oui, avec maman Georgette Ondekane je pense et les gars qui très bien na maman na biso ya vice-ministre et les gars qui très bien ba mbaki biso to mbaki ba maman ba soldat pas ba maman ba soldat bazali boy ba ki to beti pour bino bolinga ki peut to beta sinon munguna tellement qui mo été na likambo ezaki mutu na makolote ba maman basi on ba soldat to sengi bino merci et ba soldat to sengi bino merci surtout dans le cadre de l'organisation sécurité au sein du stade Lelo de Martyrs depuis to kol na Kinshasa wa sécurité ndengona na to moni yangote ba to ba kota ba téléphone na bango ba ministre ba kota oui ba kota ba match to mona ba koti concert sika bobenga ba chege bazala ba voyu bazala téléphone à monter bongité, monter zokité, avec 89 000 personnes na kati et 70 et quelques mille libanda. Libanda ouais. On va s'en ticket. Moi je pense que comme si vous allez sur le gali bien, vous petit bravo. Oui. Si vous avez comme le bien, vous petit bravo, vous avez un pamba et puis mbogezo kita. Mbogezo kita. Alors je pense que Nangang n'a proposé yo total d'abord. Image nous proposé ngo peut sera mécanisme là yo hein ngai na ngo beta c'était côté organisation to revenir sécurité wana o salami mboka ba dirigeant mboka bo batela bato nyos parce que sécurité bo enregistrer bango ba continuer na makamata sécurité parce que en tout cas ba na molimo ya corruption te ba na molimo ya ko sepela les 30 jours na bango et puis ya ko sécuriser événement na bango ya wenge wana vraiment ici na BTCT ba nyos parce que makambo wana yemoko mon général Kasongo pas osali tout le monde a dit que ça est fort. Et puis, na lingoma moko de ben la Likondi protège. Vraiment Likondi protège. Depuis la répétition la biso ti la production, Likondi protège la bande bogo la ba number 1 na mboka. Voilà. Alors, question na tout le monde comme les journalistes Samantu dans la sur internet, Jonas Samantu azana na États-Unis. Même question zongi sous na vient sur Miami ça dans ces jours en niveau Kinshasa. Manda chante lelo soki balobi Wenge na concert ebeta makiwana apport ya Bartiso baleka ki liboso sinon yo uza kolondule apport na bango na ba héritier ba ki na kota concert wana apport na bango zaki na nini est-ce que c'est important bazala maningi même ba question na mon niveau moko parce que sur le binanga avant banane baleka ki et puis au sali après parce que après il y a qui tout le monde na podium na biso ba to mba quand même artiste collègue na biso héritier wata mais avant ba sali prestation nga na mona été mais toujours il conseille que ba ça ba prestation mais sinon invitation ezaki cordiale na héritier wata parce que depuis ba kulutu na ye na ba collègue na ye bazaki na kata ba préparatif il y a le pouce na quand même ko maloba ya malamu oui azaki invité et voilà asali musala na ye ayembaki asali ma partie na ye pozo lenga l'avenir na ye oui nanga pona ngala bénédiction ali leki ou collègue oyo a comme la vision ya musika na kata pays parce que pays ezali et c'est comme mission bazali c'est comme Angélique Bazar c'est comme ko soira raté ya ko laksara on azana 1 million à tête ba mission no bazana nzala ya ko laksara na ba voiture de bele ba mission no bazana makolo nyoso tika na mokilo ya se et si ko zali ozozwa sunga pe structure na yo wana bazoka pe bazana pe bato bakoza kana pas cité ya ko senga bato na nyoso na kata concert héritier azana venir ayaki ba yembaki pe bien la direction générale au monaki ba yembaki voilà. On revient toujours dans solo toujours il y a concernant les gens ont réclamé bosso qui ba tamo rebelle tamo les bosso na bande de l'introduction na lobi tamo na biso bande ko rebelle ba mitunga sama na ngote interprétation programme na biso oyo to salaki
il y a un autre PC sauté mais bandeko on a la chance à voir la VIP na Pullman na Intercontinental ndeko de lobaga ba omona pourquoi parce que to si balance na 5h30 na tongo ya jeudi à les 30 fallait que zonga banda ku biso déjà ba chanteur consigne na biso za la soki concert les ali aux gens on a 48 heures ya repos pour reconstruire pour bloquer les gens dans énergie za la totale européenne ça mais nzamba za na makamusi asaki makamusi na malgré batak belé mais on va regretter que tu aies 10 heures. Non, 10 heures. Ça dit, nous avons des Congolais d'abord. Merci à Congolais. Pour Congolais, nous sommes yaki malgré la campagne de ma belle, banque sabango que makile ko sopana moule ko beta. Mais Congolais, nous sommes yaki. Merci à Congolais. Nous sommes mon aki ya mon désagrément au esagi do mon rat. Ils ont normal et rattrapé. Mais bolingo ya wenge goya, je pense, n'enga président Jimé Penalba Togo goya pe. De s'incliner quand mais tout ça, il y a quelque chose, on déjà que non, on est déjà unis. Et eux, mais en tout cas, dans l'ensemble, il est bien, son ébimé dans le stade des Basso et Banda. Son ébimé dans le stade, on a félicité déjà l'équipe de défense Union sur Yawenge, la salle qui sont Moko et Saranate, et bien, ingénieur, on va payer étranger. On a sa production des maisons, où il y a Robert Bravo, Léon Nakata Afrique. La seule relation est gérée mon Bebson. La Bebson est la meilleure d'Afrique. Oui. La meilleure d'Afrique. Parce que quand on a un Kende, minde mbaye osala makambo. Donc tout comme na mon niveau mo lelo so ndeko so robeta leo na kata mboka a se référer na concert Wenge. Comment toujours il faut monter se référer. Il faut se référer pour ça la plus. C'est comme ça. Alors, on continue toujours na masolo ya Wenge. Comment so on dit concert Mobimba. On avait senti vraiment, c'est-à-dire que vous avez une cohésion. C'est comme si ils avaient une préparation, ils ont une année. Mais quand vous avez dans l'ensemble, est-ce que c'est facile? Non, c'est facilité, mais comment c'est facile déjà? Depuis Poto, ça 5 déjà un musicien, un administrateur, et comment c'est déjà facile? Mais na lingi na lobailo komoko na mokili nenge totala biso na Congo web. Nous avons des missions mingi ya minene na monde ba betaka, ne to betaka. La préparation c'est sur 4 ans, 5 ans, 6 ans, oui. Wenge répété 2 mois na 41 donc na 31 jours. Donc 2 mois na 21 jours. 2 mois 10 jours. Non, on a compté on a 21 jours. On a 21 jours. Mais on a tous les exploits. Et puis moko na moko à rendre. Ndenge oui moi barata mike yali. Mais mon congolais là kotala kaka 10 sur 10 mais faut attendre 5 ou 6 ou 7 sur 10. Oui. Voilà, donc moi il faut pas qu'on comprenne qu'il y a des facilités, mais pour la biso tu trouves une fête totale. Il y a une fête totale de Rosangana. Tant que vous répétez, tout le monde a katanda comme vous avez côté. Mais tant que vous devant batongo sur babaki, oh, il y a solo basangani basangana sur. Donc, et pesa qui pelo msusu. Il y a un moni et c'est moi qui m'a cassé, na mona qui même bande qu'on a kata podium, ba kulu tuna solo ka ba weda son. Et c'est mon est là qui Blaise Boula danger la blouson na yona. Attends, ça peut danger. Tout le monde qui président Jimé Piana. Bon, c'est bon ça. Donc, il y a des fêtes. Nous avons la bambine sur tout, il y a des fêtes. Yo betu lo betayini. Tambo tu lo la bavarese, betayini. Mais mon donne dans le demande. Yo. Oh yanga il yanga na sala publicité maison te ba futa rapide. Ba futa rapide to la tsaka ndoto mais bato wana to l'excité belé papa ba sala ba publicité belé. Tu veux beaucoup. To o itamo ko. Papa ba sala ba publicité belé ba futa rien. Les longs na bagi bon na abandon te mais makababila mango futa le bela ngo ka musika parce que ko kumisa ka bango ba futa ka bisote à l'étranger ba futa. Et l'autre rôle de la au casol la biso ba otonga bien. Ba kutila minene ba ali ba chuza Patrick ba ali ba otonga bien mais voilà. Alors, il y avait une contre-communication dans la préparation à concert. Je pense que Okaki, la Congolais Ebi, il y avait même quelqu'un qui s'est dit qu'il nous l'a aussi mbatté, en l'occurrence Zagari Barbassé. Et il a aussi dit, dernièrement, ton conseil Beta même que vous, les musées, vous avez négligé la presse. La place au Botsagi Bango. Comment vous avez géré? Non, presse, forcément, on a déjà presse à Congo, merci. Et la presse, moi, pour la première fois, on a presse à Congo. Marate, il y a qui n'a pas de même Djoka Bengela, il y a même une émission à 4 répétitions, mais à côté de programme. Marate, il y a qui n'a pas de 4 Bomoko, je pense que presse, il faut dire merci. Monsieur Bababa, il y a un peu de Zélan, il y a un peu de Makambu, il y a un peu de peuple, il y a un député. Il y a Azali parmi Bato Balabagi à Aza Mayele. Mais Mayele n'a pas de web. Mayele, comme il a critiqué Bato négativement, non? Avec son niveau, je pense,
faut bon ça na ba frère na ye pour ngana ko landa ngote pour avec ndé botoni si otoni ça yemo non la c'est force na non c'est comme ba comédie comme le ba sombe na ba sai donc cause à juste c'était à son niveau biso to zelagi à lobio na côté na film na ba peuple film beta nani est-ce que beta yemo ngote je pense qu'Azali Deko Azali Kulutu Azali Mutaïban na makambo ya kata mboka asara bola mpebele mais ata la bisika ko kota kamso wa bisika ko kota te oui parce que surtout là taete ezala mabe toko là taete peut-être nzela zo kende yemoka yebi nzela zo kende mais vraiment asali ba mabe belé miko elega ekuna sola zo konya na ngosusu yemu ta ko lata mabe ngaza na ba respect belé na ye atika kombo wenge mais soit qui peut être ngo zo ba mais soit qui parce que biso do moni basangisi biso ba futi biso na mbongo basangisi biso maison massa et futi biso mbongo moto na mutazo ki oya ya ko zwa et puis lelo mutaya ko boyikotango je pense que wenge bazui ba ta la linzaka ya bana biso wenge bozui ba journaliste ko papier non non ba journaliste na kata mboka nyonso awa na kota Congo wenge zo senga merci et puis ba journaliste beaucoup ta démarche on a té ba division il y a ko critiquer que lelo eza na ateza bien ko critiquer non wenge beti ça le fait nango et puis na journal le 30 juin oh il y a une journée ya molimo ya Lumumba il y a ko tepa président Fatia kamati molimo ya Lumumba a permis yango na kimia et puis bokomona maintenant makambo emery Patrice Emery Lumumba ko sala pona mboka et le 30 jours l'équipe bien il y a qui fête donc soki il y a un projet a luka pe projet moko akomata massa moko production ça peut bien pour assister. Alors on va parler Lelo parce que projet Zalaki bobeta concert et puis beaucoup de studios. Qu'en est-il dans les studios? Nous faisons beaucoup de dirigeants, dans le groupe de dirigeants bayali. Ah on est allé voir, nous avons besoin de posonayo oui parce que bazo le bao posonayo même sangote oui. Mais ce qu'on y a dans la structure au kuta, banane bagi bayaya, banane bagi baleki, banane bagi bakonzi, banane bagi dirigeants. Donc tout ça dans il y a direction générale, ba on boyeb sabiso et là on est tokolo basusu. Mais na sangote ebi que concert à l'NF yali. Et Cap Vert et Ali pour ça récemment il y a des administrateurs on va y 4 bon tu éviter les autres qui va bongi sur va que ça 2 ou 3 ou 4 mais baba na biso pour 4 chansons il y a notre fondateur Didier Massela on a dû saluer pas Azali hein que l'autre Didier Massela pas Azali ba mbote belé na pesi bango ba mbote belé bango nyoso Prince Ale Makaba merci na président Wilson merci na Souvé moto pamba wa mikolo toujours et puis merci l'ingénieur Seleboula bimisi bilambe belé donc il y a un ingénieur marqué dans ma faire donc merci la combinaison na vice-président absolument pour Adolphe vice-président OK donc les gars bien et puis bande réunion sur la carte c'est vraiment très bien ba Emelia ba Kaluji Robert ko ta sel bas ploa pour le Congo boya qui pamba pour Congo na pesa la chance les lobiso photo en ligne on pesa la chance ah c'est une de comme kondi tout pesa le champagne non titina la champagne ba machine ba Gabon na lelo bogolo ngona ba beta pa ya mission sur le monde à beta danger parce que a colisi vraiment musane moi tout à l'heure avant la bande émission avec une transmettre pas na yo ouais dans les titres là Kofi Olomide abina ebisa félicitations Serguin peut vraiment dans autre pays ba effort et belé Serguin mignon ba quand c'est que Serguin ou tika BCBGT Serguin ou tika na 4x4 ali tant biso tozo bima wana quoi abina pe ce message qui appelle ce félicitations dans le clan Wenge azola na biso que félicitations au Wenge parce que vous avez fait l'exploit pour la concert il y a le 30 juin. Vous avez fait montre. Voilà le message de Singaï. Je crois que dimanche prochain, il sera ici pour le dire lui-même. Vraiment, il félicite tous les Wenge Musique d'avoir affronté et puis plein wana et Tiko Salamate. Un message aux amis. Ouais, ça sincère bien, mais ça sincérité. Parce que moi, il y a un coup très compliqué. Ça sincère vraiment, tu peux féliciter. Merci Ming. Mais ça, quel on gagne à Kendarawana, aïe bagé Wenge c'est une machine. Ça la Wandima. Machine à Wenge lelo, je pense que la direction Ngezali, chaque année, et aux arrêtés de production Moko, pour chaque année, on a réunification, on a réconciliation, on a et là tabakouche. Et là tabakouche, bino ba pasteur, talaba, tu me bengi batamu kilita et belé, baza bomoko. Bino ba politicien, biso ba voyou, biso ba touté, biso ba zo ba tutanga ba classe T, mais tout ça ni bomoko. Ouais. Bino ba sportif na mboka o na direction la bino général soki le mo kamata coach pour kamata coach à un niveau et puis au coach azaka toujours un niveau le gawa azalaki espérons de venir isangani ba coupe d'Afrique Togo mo zona to gagnant ba coupe de Togo mo so on doit faire la campagne somme alors on va prendre
Parce qu'on a reçu cet invité, je pense qu'il a aussi le droit de parler de son groupe et surtout de tout ce qu'il est en train de faire. Je pense qu'il est président du groupe Bana Ok, cher au défunt Lutumba Simaro. Et il y a aussi son propre groupe qui est Wenge Référence. Parce qu'on va prendre cet élément et puis on va revenir pour enfin qu'on essaye d'acheminer et clôturer cette émission. Voilà, merci à Madeleine CC qui est en train de nous suivre depuis quelque part aussi. Merci à Maître de Dondondo, merci à Maître Michel Bakajika, l'avocat de Jamal, qui est en train de nous suivre. Merci à Messé l'innocent de Dr Vital Kamere, Loakaningi de Kingi, Moutema Mamida, on l'a toujours dit et on continue toujours de le dire que vous êtes un homme bien. Merci au président Gabriel Chabani. Alors, comment tu as retrouvé la Ozagi acoustique au Betaki? Oui, il y a une preuve, pour nous relaxer que moto a pesa kinga chance ya koyemba banzembo na ye. Aza ikona mboka de son âme, de son vivant pesa kinga banzembo wana na ba bona ça l'effort na la sabatu kama. Na na yo ah. Azaki na ba. Zimbisi bena to kotina ka Dakar boti to na pale. Biso to sala ba to wana. So moni quand même na carte expérience na musana nous za bo. So kuta na mukolo wa sala musala avant yo. So za na bozu yo. Ça ça est. Si. Ndenga na ngo sala moi muke parce que Vesimaro ou papa Simaro ana ko pesa biso ba conseil mingi. Parce que je belé ngo pa yazali na libota na famille na ye. Reconnaissance parce que pesi banzembo wana etambola rasu na monde à travers biso to yemba ngo. Donc na sengi merci et na profiter na nzela ya acoustique ko senga merci na ndeko PDG Mamila ou apesa biso sala na ye tout ça ba image et puis na sengi merci na Jaoli Yaba, les Moïse, et puis na zongi na osenga maître Ig Eka Pouloussi, les barreaux quoi. Les lions des barreaux, Bambo Tebele, merci Belé parce que stade Kamagno la yom to pesi biso courage. Oh solo. Yom to pesi biso courage. Non vous kende, boa bana wonge, to kepe et pesi donc. Aux ans ma c'est non bien, c'est non bien. On très bien. Et puis na pesi Sarah et Lambo Bambo Tebele et na pesi ndeko mo azana maître Ig kuna Bambo te, maître Paul Mpasi na Zoa. Ah, Paul Passi. Jean-Paul Passi. On va mettre Pierre Louboya. La gentille. Ah, non, pas très bien. Oui. Et on a fait ce bon merci. Benjamin Jolie. Nazongi peut couper sa merci na bana Tchangu, particulièrement na bana Njili. Vraiment, boyer na stade de Belé, pour soutenir nga. Na moment ya boyer. On peut si fier na la direction orchestre que manda P. Azalaki Moutamemaki P. Batunaye na kata stade. Bana Njili, bana Tchangu, merci. Et je pense si tout va bien, les 10. Il y a la semaine prochaine, tu vas na Tchangu ou na Njili pour nous bino. Merci ensemble na ba sœur na soba na Dum Sambu, ba sœur na biso ba Emma, ba sœur na biso ba Godé Simba, ba grand frère na biso ba Emma Simba, ba camarade na biso Belé ba Prince Nganga ba Odilo so na ba Jirbo Mbemba, Gabe Manesi. Hein? Moi Mbundu tila, Mbundu. Merci Belé, Alino Forme, Eric Lusakono, ba Mbote Belé, Eric Lusikila, Ige Kinzumba, Platini Mayala, bino tout. Merci na effort bosalaki. Na bosa na pe ko senga merci na ngate na excellence. Blaise Ditou Monize. Kulutu ya honorable Carmel Monize. Na sengi bino ba merci na soutien na bino ezaki total et na pesi na moi c'est nga parce que ba prière ya salaki yango memaki biso na récite. Paranga na mariage Chabani record. Mama Betilou Samba na ba petino na palais bosaki prière pour boba que soda na yo ezaki soda ya solo. Paranga na bino Chabani record. Ara azali Chabani record tilelo yebe mkozo continuer bozalaka parce que bientôt zozo clôturer makambu ya. Ah OK. Ouais. Donc merci vraiment na nyoso les gars qui vraiment bandeko bopé sa chance. Hein bandeko ba musicien ba collègue topé sa chance. Bon moko les force. Moko les force. Alors, nous saluons le docteur Vital Kamere qui est en train de nous suivre. Ah, voilà vraiment, on a un grand frère, docteur Vital Kamere, Nzamba Kumisama, Nandenge innocence na yo l'accident mboka ya Congo. On la tient un peu trop, hein. On en a chaque fois. Mais ouais, parce que nous avons autant d'argent, on est les autres qui ah, Moutaboui. Puis, nous avons président Mboka Yolobake, Moutaboui trop honnête, trop sérieux. Voilà. Donc, nous avons pongi déjà, et puis les lots et salami, vraiment pas écoulou Tozali, on a pris Bautis. Mulongolongo ba Placide Kamanzi na pesi mama Kaiko Makulu na pesi ba Richi moi qui rena psiko na belé moyo tous la biso. Alors merci na bande ba landi biso vraiment merci Madachon na ndenge honoré invitation na biso surtout ils arrivent déjà 2 semaines avant on a déjà préparé cette émission. Alors un dernier message na bato bazo kazo landolo pour ba retenir le message nga jali ya kosenga mokonza mboka merci gouvernement pa ya mboka nyonso merci. Les Congolais sont merci de soutenir l'orchestre Wenge Musique à tout terrain 4x4 et merci à les dirigeants de Wenge
na ndika mbandima ikosala esimbi bazwa courage nyonso koko ya bambongo nyonso koko ya de gauche à droite wana na so la siko na administrateur boye bake bambongo ko ya de gauche à droite bino bozaka ba parents ya malamu asiportaka nyonso parents ya malamu azaka fulu ezo yamba salite nyonso ezali fulu oyo esaka succès na monde donc vraiment dimanche lelo la tombeli bato nyonso balandi biso bambote ebele bamisien congolais nyonso naye kopema nosu bambote ebele na courage ebele tozala na bomoko tozala espère oyembaka entre biso na biso mingi tokotombola mboka ndenge ezalaki mboka lelo ekomi na se mingi parce que badivision eleki likolo ya bozwi ezali eloko oyo eza na maboko ya nzambe soki nzambe alobi abotola yango akobotola yango yango soki ozwi yeba kosunga mpe baninga baza na kati ya orchestre yeba kosunga mpe baninga na yo bazala mpe ya kotombola mpo lobi liwa donc merci. Bon dimanche dans les parents, les grands-parents, Chabani Record, grand frère propre. Bon dimanche dans grand frère Nanga, Jean-Cy Loussi. Éternel vivant, Jean-Cy Loussi. La Pessi Mbote dans grand frère Nanga, Yves Makambu. La Pessi Yula Bols, Mbote pour soutien Zagi Total. Et la Pessi Mikler, Lorette, Silou Mianza, Ndegonyos, Commandant Ezebio, Mbote Belé. Merci Maurice. Merci na Freddy Kipimo. Na Freddy à Merci na Ndé Kazomo na suite na évité. Merci na Yomo Gabana. Voilà. Barak nous serait daté, soit normal que on habite tout. Voilà. Merci si vous avez aimé cette émission. Dites merci à cette grande équipe qui nous a tenu compagnie. Merci à Maurice Gigandou. Merci notre directeur Maurice Gigandou. Il y a Maurice a plus à courage chaque fois. Il y a un directeur. Courage. Mais on mérite, hein. On mérite la Congo et vous pouvez bien baquer. À coup fait mis sur pour notre Congo. Non, à coup fait mis sur la bien. Voilà, tu peux se montrer bien leader PM, PM, le véritable PM. Papi Mandeke qui est en train de nous suivre depuis chez lui à la maison. Merci à Freddy Kipimo. Merci à tout ça là ça les logos vous appelle manœuvre. Joyeux anniversaire na Kolutu à Paris, Gauthier Filian. Il y a un abisso vraiment fêté journée non malamu et ça la peine super et puis na pesi Pichu Masobo. Un mignon garçon ba moté belé qu'on a Paris pas Bozali, Patrick Masobo, dans un abino ensemble. Toujours. Voilà, merci à Jacques Thio, le prince de Montréal, Alain Madilou, plein de bonnes choses à toi. Merci à Delphin Pembele, boss Ronald de Sécurité Sociale. Nous en sommes arrivés à la fin de cette émission. Si vous l'avez aimé, dites merci à cette grande équipe. À Maurice Gigandou qui était là, Freddy Kipimo, Clovis Odinga, docteur Bob Louba qui m'assiste à chaque fois. Et merci au président Gabriel Chabani pour cette occasion qui est fortuite. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmatch.